Mbote na bandeko nyonso okolanda video yo. Conseil ya lelo ezali kozala bilanda landa te. Kozala mutu te oyo ozali sans vision, oza mutu moko o nyonso monaka il faut landisa. Donc so muta sombi jeep yo pe il faut que somba jeep. So muta sali boye yo pe il faut que ndo sale loko wana. Soko moni ke bato bakomo tambola boye yo pe bando lande loko wana. Nzamba kela mutu na ndenge na ebiso nyonso tozali unique. Donc mutu nyonso za ndenge moko te, similarité ezalaka. Mutu msoko oloba ke ozo rappeler nga mutu boye. Mais toza ndenge moko te. Donc nzamba pesa mutu nyonso créativité, nzamba pesa mutu nyonso talent, nzamba pesa mutu nyonso oyo aza nango besoin pona ko avancer na monde oyo. Kozala bilanda landa te. Bilanda landa yango no moni ebomaka communauté na biso aussi. Parce que soki mutu moko asala eloko boye biso nyonso tolingi to bando sala eloko wana. Soki mutu moko afungoli boutique biso nyonso tolingi to fungola boutique. Mais yo l'air musu talent na eza nango boutique te. L'air musu faloza l'avocat, l'air musu faloza la professeur. Mais aucun kota na bilo moko boye ezalaki ya yo te. Donc ezali très important kozala unique na mokili. Kozala unique ezeloko moko bien. Kozala unique elingi olakisa ke ozali individuel. Nde balobaka un individu. Donc oza lokwa bato nyonso te. Toza na similarité parce que mutu azalaka toujours na similarité. Mais toza ndenge moko te. Donc mutu même soka zota la vidéo na obi azota la ndenge ozolobela. Azo sentir différence moko na kati na yo. Donc oza lokwa bato nyonso te. Et l'obéleza ndenge moko te, fier eza ndenge moko te, maquillage eza ndenge moko te. Différence wana nde mutu esalaka biso spécial na kati ya monde ya mokili o nzambe atia biso na kati. Donc conseil à lelo ezali zala unique. Conseil à lelo ezali zala indépendante. Conseil à lelo ezali zala yo. Donc zala yo ta mutatali alobi o ezali ministre de la vérité. O eza Rachel Ngoy, o eza Dédé, o eza Dieudonné. Donc c'est ça conseil à lelo. Torokuta na mbalasima. Bye bye.